أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bandeko ba musulman na ba oyo bazali ba musulman te na pesi bino mbote esika nyonso bozali. Nakumisi nzambe oyo akela molimo na ngai pe kaka ye moko nde azali na makasi to na puissance ya kolongola yango. Nakumisi nasengi na kimia ya nzambe ezala likolo ya toma na ye Muhammad na ba sahaba na ye na ba famille na ye na baye bazali kolanda enseignement na ye ti mokolo ya kiyama. Amin. Lelo nazali na posa ya kosolola na bino mayematali pèlerinage hajj. Lelo komona mutu nyonso akokisi 40 ans 50 ans otuni oke hajj nan na keite nini. Lelo ko naza kopesa conseil, naza kopesa na conseil na ngai moko na ba oyo bazali kolanda ngai boyo kalisolo oyo. Mutu nyonso lelo akoloba na okaka lobi te nakangisi nanu balar te naza koluka nazo sala boye meta ezali koleka. Mekobosa na te mukolo ya jugement nzambe akosambisa moko na moko pe nzambe azali meilleur ya investigateur koleka ba policier oyo nyonso tomonaka na balabala. Po investigation ya nzambe rataka mutu te kokanga yo. Ezalaki na mama moko na Indonésie azalaki koteka mikate na balabala. Mama wana azalaki koteka mikate na balabala adesidaki ya solo akende hajj pèlerinage me makoki ezalaki te. Lokola makoki ezalaki te azalaki afungolaki mwa caisse de palme na ye na mopandi ya libaya atongango libaya achali dusu po abwaka kambongo ezalaki pe na bakongo wana tango tozokola ezalaka kozalaka nango. Alors soka teki mikate na ye na soir tango akena ndako akomi alongolaka ndambu ya kosomba farine na levure na mafuta na bakoni na ya kolia oyo nyonso etikalaka abwaka yango na mwa lidusu wana. Alors azalaki kobwaka mbongo na kati wana à chaque fois aza kotala te soki ekomi combien. Après 13 ans aye a décidé alobi abuka kesa atala ekomi combien po mbongo mikate penze ezalaki na bombongo te ya malonga mais ezalaki ko permettre ye alia asala boye azalaki na mobali te mobali akufa. 13 ans après tango aye ko décider ko fungola caisse na ye a compter mbongo amoni mbongo ezalaki na kati ekoki komemata batu misatu na hajj. Allahu Akbar. Mama wana desidaki alongola oya ye ya kokende nango na hajj na pèlerinage ya kolia na ye ya kotikela bana na ye oyo etikalaki apesi bana na ye babomba yango soki azongi na pèlerinage et permettre ye asala makambo mususu ye aza nango na posa ya kosala to ko continuer business na ye affaire na ye ya mikate ou pas. Mama wana kokenda kei hajj akomi na Maka komi na Maka esengo sali ye makasi pendant 13 ans. Ekonomi na ye azalaki kobomba ya mwa mbongo mukie lelo ekomisie na hajj. Esengo sali mama wana makasi kosepela ki alobi asala de raka pona kokumisa nzambe pona ko remercier nzambe na maye nzambe apesi ye na santé na patience ya kokokisa 13 ans ya ekonomi na ye po ya koma na esika wana ya solo. Mama wana kokisaki lisusu deuxième raka na ete molimo wana ye ebimaki akufi na kati ya pèlerinage na kati pe ya prosternation. Oh bandeko na ngai bino bozali kolanda, est-ce que souffrance na yo ekomi na niveau oyo ya mama wana azali koteka mikate? Lisolo oyo esalamaki na yaya na ngai Ousmane Ba
ayaki kotala nga na ndako na nga ye mutafungolaki nga lisolo oyo esalaki ngai pasi yango na desidaki lisolo ya kitoko kobomba ngo yo moko te kabola ngo na baninga ayaki atuni nga kamanyigo est-ce que pèlerinage na lobine nanu na keite me naza ko se préparer année oyo inshallah na okende asekaki yango alakisaki ngai ndakisa ya mama oyo na Indonésie na kaboli yango na bino na bombi yango kaka pona ngai moko te oyo bazali na mitema ya minene baza kolinga mbongo ekokama kaka nyonso $5,000 na mbala moko ou bien 10,000 po akende pèlerinage ozali komikosa liwa ekoki koya pe kokuta yo okokisi nanu mbongo yango te ndeko na ngai préparer salani ano a partir ya lelo na mwa muke ozali kozwa bombaka moke po esangisama ekoma ebele ekokisa nzela na yo ya haji na pesi toli epai ya ngai moko pe na pesi toli epai bandeko balandi ba bolingo oyo bazali kolanda mateya na biso na planète islamique l'heure de la vérité tobanga nzambe pamba te soki tobangi nzambe te ekozala pasi po na biso mukolo ya jugement nasengi na bino botikala malamu kimia elamu na kati ya mabota na bino esika nyonso bozali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.